plus vidéo. Tozozonga, abonnez-vous. Tozoya. Soit oyo bango baloba ke belé sérieux tumaki ndenge Félix Tigre oyo la Chine abandé ko pouvoir ba remettre benga niaou Tigre niaou remettre benga des bandes à London TV avec des Bruno original. Artiste nyonso soit star nyonso azaka na vie na oyo asalaka mais azaka pe na vie oyo ezaka vie moko donc na koloba vie moko wana caché des bandes à London TV avec des Bruno original. Lelo so Karine Mokonzi o bozo benga niaou asengi pardon bazonga na bon moi te bino botika na so na ben insulte toi ça pour na Karine na mamo toi le ba pour na Karine moni libala déjà zaté biso tolobi yango des bandes à London TV avec des Bruno original. Beta qui concert na Accor Arena tout le monde qui résident des pesa qui ba te belé ba musicien belé vraiment ba qui magi je crois 5 musiciens ba qui bazala qui sont vraiment na 4 orchestres apparition bazonga qui na fali pour pater peut-être président ranson pas mon que soit même peu musicien na soit même peu musicien na des bandes à London TV avec des Bruno original. Au moins même si on a la geste au fali pour passer là qui pas musicien na moni bongo boussole on a bongo cousin propre ya fali pour pas na moni bongo susu kabuya na moni bongo Costa mo piwi et puis akimaki na moni bongo pe susu des bandes à London TV avec des Bruno original. Alhamdulillah, louange à Allah, net mesana toujours le ban sans zambe mobulu parce que yende mtape sera biso souffle de vie tellement biso tozara toujours na religion islamique yango tozong sera toujours merci pas nzambe mbote mingi na ba très cher internaute nyonso bazolanda biso partout dans le monde entier vraiment ça dépend ya air oyo bozolanda la biso Prince Kali parfait de la presse avec 100% vérité to écarto sur la vérité parce que to mesana ko sur la bino vérité pesa rubrique oya sika to ko tseli bino oya zabongo analyse avec Prince Kali parfum de la presse. Là directement je vois mon boss de Bruno original Nakati à Londres wana vraiment donc patron na piso mbote passe aux alliés. Pourquoi pas mon vieux Gabi Mbuta moi na muzomba so Nakati à Dublin. Na PCP mbote bongo pas Sami le bonheur yemei Nakati à Lesta. Pourquoi pas na maître Joël Katompa. Donc na PCP mbote papa nego tout balinga Prince Kali parfum de la presse. Donc nengeza la toujours kaka donc les lots aux amona 100% vérité juste analyse tout ça là par rapport il y a actualité où est belé et bimi na kin na biso awa première thème na biso soit première session na biso ça par rapport il y a retour il y a Karine Mokonzi na mobali na ye oza bongo Félix Tigre to mona ki ne mambe belé et les kaki pe ndengeti marambango esuki pe to sola susu marambo ya Zénith de Paris oyo président Ranson le roi de la forêt azobeta pour la 5e fois wa robeta pour la 5e fois vraiment Torosolola yango pe Torosolola pe par rapport ya Nderonabiso artiste amso munene ya mboka le padre Ferrego Lani Cabroni na peso mbote place aux alliés Torosolola yango par rapport ndenge ameka ko boya ba trophée oyo collègue na ye musicien pe munene ya mboka Fali Ipupa ndenge anignora qui peut trophée na eto meko solola yango pe ka toujours ndenge zalaka merci na ma caméra na za bongo na fils die na za pe bongo na manase toujours musala ndenge zo sala mape merci na Geti Samba toko tasko na ben biso par rapport il y a 3 actualités autour za na autour solola yango et za bongo to banana actualité à Karine Mokonzi dernièrement tout le monde a dit bon Karine Mokonzi donc internet et indaki parce que ya za maman ya base internet et indaki par rapport ndenge na mbali na ye et simbaki te na procédure na bango ya libala au bazalé nango la procédure na bango ya libala au bazalé nango et simbaki te vraiment comme on a gagné famille a Feli ndenge baboya kiki Karine Mokonzi osimbate Karine Mokonzi osimbate na mwana bango Karine Mokonzi atambola banzele belé asala ba vieux belé petit lelo eza impossible mwana na bango abala oyo eza bongo mutu abimana bato belé mwana bango impossible abala mutu oyo atambola bandaka banganga belé mwana bango eza impossible abala mutu conduite na eza ya bien te soit oyo bango baloba ke belé sérieux tumaki ndenge Félix Tigre oyo la Chine abandé ko pouvoir ba remettre benga niaou Tigre niaou remettre benga na ba kombo belé ba traiter même ko sur PD o asala musala mo na ba poto wana ba 1 euro donc mali bende faut payer 1 euro milaki ba ne mali bende ba payer 1 euro bon monaki ba gère tout ndenge les cas qui par rapport à la charge à Karine Mokonzi bana membre Karine Mokonzi donc ceux qui bana nande ba benga bango on est concerné bango donc nazo peut temper ya royamba
moko ya mibale je crois qui Fennec Mokonzi na Djoubek bomona ki ndenge bapesilaki bomona ki ndenge tosolaki ndenge mission se déroulaki pe oyo balobaki pona Tigre oza bon beau frère na bango ki impossible Karine Mokonzi akozonga na susu na nani maman na bango eza bon Karine Mokonzi bon rappela meka ko tuna kaka étant que journaliste est-ce que boyebi adage moko loba libala bato bakota raté on a tourné qui Fennec Mokonzi peut répondre oui prince qui non le parfum de la poste na yebi que libala bato bakota raté mais o ya Karine Mokonzi to salini to koti yango on a tourné que so lelo bazongani bino sort na bino ozala nini soki lelo bazongani sort na bino ozala nini bon ba momezaki belé aloba eboki ndenge boyoka ki ndenge Fennec Mokonzi alobaki mais ngana préféré bino moko bolanda au Fennec Mokonzi alobaki même si tu peux conseil pande on a biso ya moi si place aux na poto on a peso mbote Karine Mokonzi je crois prochainement artiste nyonso soit star nyonso azaka na ma vie na o asalaka mais azaka pe na vie oyo ezaka vie moko donc na koloba vie moko boyana caché par rapport et belé bato peso boyi barabara munayo wando muna kaka makamno bando choué kaka et pourtant ce que vous êtes allé vivre na nyonso na télé vous êtes allé vivre na nyonso en public boye ba fiti na yo baza ebele banguna na bato balinga ko pete baza ebele bando zala toujours wana kaka pona oyaka ko bebisaka lelo omonde libala na yo et baby malgré tout bozonga na Tigre biso to kamwe na degré ya soni oyo Tigre okisaki yo mais bozonga na bino toujours kaka bon balbara bolinga bato ko tarate ninga mona lobaki mais on préféré d'habiter bobenga nga prophète d'habiter bobenga nga kombo nini mais bon mais sanga bobenga nga prince le parfum de la presse mais bolanda na image oyo parce que na tout qui Fennec Mokonzi adage oyo non c'est pas nandeko fils Dieu atela biso yango donc vous s'abonner na ba o bazana ba abonner na des bandes à London TV merci à mon boss de Brino original à suivre Mokonzi est-ce que bi adage mo loba ke bolingo bat ba kota raté Mokonzi est-ce que bi adage mo loba ke bolingo bat ba kota raté les leçons Karine Mokonzi o bozo benga niao asengie pardon bazonga na bon moi tribune botika na so na ben insulte toi ça pour na Karine na maman toi le ba pour na Karine moni libala déjà zate biso tolobi yango ne lobi ke bolinga ba kota raté mais biso to kosala to koti yango na nko biso to kotaka so be libala ba kota raté biso to kotaka ifeli moi si na yo wana oyo borumela bwala yi ya usto to kepa baninga na yo ba mandes mon jowana za muta sima ya kosakana te nzambe ne balinga makambo ekoma po ba comprendre que qui est niao feli donc ba comprendre que feli nenga za bongo aza mutu mabe mutasima mutu moko bo braquer na poto aza mutatokisa bat mabende omoni so na Paris na salle ya musculation na bango au PC lokola dero wana sko ye aromemisa oli bende omoni corona azo vima mpesa makasi ta lemba to betaye maître choura betaye samedi oyo maître choura mbo membatable ko betaye samedi oyo maître c'est le médaille d'or l'image de Cédar louké partout la château rouge betama abunda te a maître te en plus le roi yo Tigre olobi ki na décembre oya to zela yo bien Djoubek Fennec bino loka boloba trop nazoya bana na bazozo bakotisi kombo a vie dingwe ya la kibiso so bengina tuna yango na bi janvier wata alobi mamutouve dingwe Mokonzi chef Mokonzi est-ce que bi adage mo loba ke bolingo bat bakota raté lelo so Karine Mokonzi o bozo benga niao asengie pardon bazonga na bon moi tribune botika na so na ben insulte toi ça pour na Karine na maman toi loba pour na Karine moni libala déjà zate biso tolobi yango ne lobi ke bolinga ba kota raté mais biso to kosala to koti yango na nko biso to kotaka so be libala ba to kota raté biso to kotaka ifeli moi si na yo wana oyo borumela bwala yi ya usto to kepa baninga na yo ba mandes mon jowana za muta sima ya kosakana te ya usto to kepa baninga na yo ba mandes mon jowana za muta sima ya kosakana te ouais merci wana botolanda bongo image oyo to tchelibino par rapport à émission auto sala qui déjà na bana ya Karine Mokonzi za bongo Fennec na Djoubek boki ndenge na tuna bango adage mure loba libala bat bakota raté pour moi ndenge bango bakota ki libala ba lobaki oyo singai ko loba série sur maman bango mais les lorsque tu suki wapi vidéo ozo circuler wana je crois bino tout bomoni moni en internet Karine Mokonzi zo kumisa mbali na ye ba fandi bazo yemba bazo mela ba champagne do bolingo na bango zongi na ndenge ezalaki bolingo zongi na ndenge ezalaki yango nga conseil na opesa kaka
bato balandaka ye Karel Mokonzi bato balandaka zaka na simane ba mikumizaka mami degré avec bino soni na bité boza d'accord en soni wala to boza d'accord na ngote parce que faut remonter à loin libala bato to bike bolingo basi msoa libala msoza ka mpo ba 15 ans après ba ezongana mais soki bino bocha ki songi soki bino boloba ba biloba loba bando tika la toujours kaka na soni donc ne balobaka libala bato bakota raté Fennek Mokonzi pena na Jubek bon meka ko bongisa côté wana mais mingi concert to kopesa pa Karel Mokonzi za bon concert na biso ndero na biso mbala sima vraiment je prends deux onga na tigre boy ata boya ni na bino suna tigre meka kozala rapide na vie mo caché o eza vie na yo moko privé ko italango mingi na miso ya batute parce que banguna na yo bando ya toujours ka ko bebisaka to ko ce qu'on a deuxième sujet na biso eza bongo Zénith de Paris au président Wiranson azobeta pour la 5e fois. Pour la 5e fois, président Wiranson a à Zénith de Paris. Ils ont en 2021, le 20 juin, entre le 21 juin et 2021, président Wiranson a à Zénith de Paris. À Robeta pour la 5e fois. Et à ma belle, ils ont musicien et Kini Bazolela. La musicien et Kini Bazolela pour nous autant à comboter. Par rapport au président Wiranson a poto place à Sawana, Babi a répété, il y a des musiciens qui sont à poto. To éviter est-ce que Zénith soana bat borobé tango ba mission ya Elkin poto lo bango bongo ba Zénith soana bat borobé tango ba mission ya Elkin to Zénith soana bat borobé tango ba mission ya Paris soit El poto to éviter parce que nous lundi ben information président Wiranson a répété na poto na ba mission o misusu ba kima to ebina ba mission vraiment te mettre ba bi que ba musicien o ya tika kuna soit ba o ba kima na poto et pourtant disque naï album naï o ya sala ki na kin awa formidable ba ndeko belé ba yembi ba ndeko belé ba participer na kati wana exemple le roi na Michigan malgré tout ndeko comme sur sa prince Kafo mais ozara ndeko na nga yebi oto na sola ndeko lokola Jenny Atula ndeko lokola Wangela ndeko lokola Ozil masana nga Angel ndeko lokola baze belé ba dinara baze mo belé regret vraiment eza ngwana soki président Wiranson abeti Zénith oyo abeta na 2021 abeti yango na ba mission ya poto est-ce que orchestre na ya kina ezala toujours en vie est-ce que résister toujours parce que babenga président Wiranson le roi de la forêt les grands formateurs na les grands formateurs wana so de retourna raka so memi bana yo poto no mesana ko mema bango ata so ba kimi na bango za les grands formateurs ko former toujours kaka bana mususu Zala na confiance ya bana na yo to bi ke fali pour papa beta qui concert na Accor Arena to mona ki résident de pesa ki ba te belé ba musicien belé vraiment ba kimaki je crois 5 musiciens ba kimaki bazala ki sou vraiment te na 4 orchestres apparition ba zonga ki na fali pour pater peut-être président Wiranson pas mona ke so ka mi peu musicien na ye so mi peu musicien na ye au moins comme si on la geste au fali pour pas ça là qui pas musicien na moni bongo boussole on a bongo cousin propre ya fali pour pas na moni bongo susu kabuya na moni bongo costa mo piwi pe akimaki na moni bongo pe susu masana nga mo betera Saint-Tembo yepe azapel susu te atikala ki na poto peut-être président Wiranson azobanga ki peut-être yepe bako sala e loko wana mais babenga président Wiranson le grand formateur peut sa confiance pas bana yo ça l'a été au mima bango par rapport à qui est presté parce que disque au babeta qui formidable les meilleur disque dans le but que na album tout est bimi mais ça meilleur disque par rapport à travail ndenge bosali na kati wana parce que banzembo beliza wana c'est ba igmalongi c'est banzembo ya ba titre belé bo yembeli ba te belé les albums bien peut ça ba na eu chance peut ça ba na eu confiance pas qu'il n'est pas presté na Zénith de Paris wana ceux qui au kanga bango ba passeport c'est mi kanga bango ceux au kanga bango document nini ceux nini pour ezalaka quitter ki ba kima sala yango mais ya ko kanga bango soit ya ko boya ki ba kende wana nde ils peut-être au reconnaître ba valeur na bango te au reconnaître ba bienfait o ba sala na kati ya maison mère parce que na moment ya confinement oyo bafanda ki na yo bazaki na yo toujours mutu moko ta longwe mais na moment ce que komi ya Zénith boye to mona et comme elle Paris mutebeta soit elle poto mutebeta elle kin et de ceux qui au trier parce que papi quand leur kendene car après chef d'état major il peut me ça aza na chef d'orchestre il est to assurer que naï
Ce qu'on sélectionne bato misusu on peut sélectionner bato misusu na poto kuna et au sala bien te on a peut-être que okoluka sheets ya orchestre na yo par rapport à standing ou déjà au fandisa équipe par rapport à cohésion ou déjà au fandisa équipe c'est aussi ngaka conseil mingi ba lo baramo ke pa beta mbonda ba kolo pe ba binaka to senga toujours na président Weranson le roi de la forêt wala mission le biso moko ya mboka ya munene pesa bana confiance mais ma bango Zénith de Paris ataba kimité au sala déjà ba musicien pe au sala ba musicien eza bango pe bato liboso te bazala ki o ba kimi na poto mais je crois na mura bolingo oyo bazaka nango ya musala na bango ya na mura ya musala na bango bazaka nango je ne crois pas ba kima ba okende ba exercer musala na bango pe bazongi na bango parce que baza pe na ba tâche belé baza pe na ba famille oyo bazo nourrir na kin art conseil pe pas musicien tous à la quand même exemplaire tout l'ingara raté président même au poto au kimi président même place au kimi va saluer au kimi moi et comme il peut quoi léser hein comme baby ça moi peu réputation de nous musiciens et on peut pas traiter nous mingi ba mandia donc côté on appelle musicien la biso ba ndeko na biso to meka ko bongisa et ça là toujours bien et ça la propre hein to meka ko bongisa je crois wana et tout solo libongo par rapport à Zénith au président Weranson Orbeta na 2021 na juin en 2021 à Zénith de Paris. Peut-être solo il peut n'engue du premier sujet monsieur Zaki à Karine Mokonzi. Peut deuxième troisième sujet na biso ezabongo conflit oyo ezobotama entre Karine entre Ferregola na ndeko na Fally Ipupa parce que Fally Ipupa a trophée à Frima pour la 10e fois. Donc Fally Ipupa a le 10e trophée à Frima. Félicitations à moi Mboka Fally Ipupa, artiste munene ya Mboka. Pour la 10e fois, Arthur trophée na Afrima. Et ça fierté à Congo. Vous avez un mon léopard babeta gina Angola. Et ça fierté à Congo. Ndenge moko pe ba na rolo ba ke biso ba saper na biso nde ba kendaki poto bazonga ke ça qui fierté à Congo. Pourquoi ceux qui m'ont fallu pour partir ça mener na mboka azu trophée bande on ba musicien beaucoup mi ko se jalouser na ngo beaucoup mo na ngo lokola Fally nde kaka bazo pesa ka Fally chance Fally ceux qui asomba ba trophée ceux qui ndenge nini non ngalo ba toujours c'est le Congo qui gagne na lo barake c'est le Congo qui gagne et ça la moi na Congo moi na Kini moi na province au bandu d'Équateur ceux qui Tanganyika partout azu eloko na biso longola mabele awa akia présentant na niveau ya pays Mindele Mundele a validé yango Mundele a confirmé yango ngai na mona yango c'est toujours le Congo qui gagne ba propos ya Fally Ipupa ya Ferregola à les gars qui parle concerne confrère na ngai Isaac Mayi ya tuna par rapport ya trophée ya Fally Ipupa à Monion nini par rapport à des questions Isaac Mayi a tuna qui mais réponse au Isaac a fait Ferregola et c'est pays ça qui vraiment population soit communauté congolaise mobibaté que musique ezaba trophée musique ezate so qui nini donc aloba kaka ba mo esenga ki aloba Ferregola les padres ni Kaboronina aux artistes sont menés à Mboka ceux qui pèlent le yo trophée est-ce que ndeko na yo Fally ba propos yo loba ki wana est-ce que ya loba ngo pona yo est-ce que loba ngo bongo non tout le cas place là tout me garobongisa tout est baqueto ça la musique voilà na mtche pena musicien na longo na pour ça journaliste na tchena tout ça la musique na tchena tout ça la musique na pena za na musicien soki les longs appels milani na zupe trophée c'est qu'il fallait pour pas c'est qu'il fait Ferregola c'est qu'il Robino Mundi c'est qu'il Fabrice Maïs sur d'autres charo de ba grande unité c'est qu'il bon le baka après soit on appelle ça la musique à Congo non ils a fierté toujours à Congo ninga mo be Ferregola sur trophée trop bête ma boko c'est le Congo qui gagne on fait un peu courage pour qu'il ait toujours liboso donc tout me corrobonne sa place on a ndeko na biso Ferregola le padre aux orchestres nene au format de bello misape ba nebele exemple la vibration pour tout temps un peu ba misusuté tout ça la musique tout le monde a distraction ya oyo asali boy to lobby oyo asali boy to monyo mabe oyo asali boy to ignorer et quoi apporter les biso rien mais le contraire de détruire biso peso pour ma bando ma musique na biso tout le monde a musicien ya États-Unis tout le monde a musicien nigérien ya Côte d'Ivoire collaboration entre bango na bango et ça la propre pourquoi pas biso featuring ya pamba oyo tout ça pour échange culturel ya ba communauté te ça ka biso na biso bana mboka mais comme grave mona msusu si le biso de la rafitika Fally pour pas na faire rigola na nani azela rangote mais moi ça la mesate par rapport au nini bolingo wana na kati ezate ce que muninga sali bo wa ignorer muninga sali bo wa ignorer
Tu sais rappelle featuring à Robin Mundibu na Maestro Fabre. Tu éviter que ça la macan. Tu éviter ce ça la macan. Si lelo. Moi ça la message pour nini Robin Roto à lobby pour na fali pour na Ndekona Maestro Fabre. Maestro Fabre Roto à lobby pour na Ndekona Robin. Si on a un conseil qui est par rapport à Robin Mundibu, elle généralissimo, on va la pembe la plus mot de personnes aux alliés, on a parlé dans ma campagne. Chomi Nangweri, azaki musicien na yo, animateur na yo. Abouaki un disque na ba disque. Le chemin découvrir que yo mo reçu place ya ba animateur okomo boaka. Amoni ki aza moi étouffé. Abinona lukana ke ne place mon be wana o peut-être ba ko tikela nga pe espace na koma ko exercer musala na ngai. Et qui n'est pas de maestro. Après pas de maestro Fabre. Ma bezate, ils ont toujours comme message loin d'andako. Oh, à qui n'andako. Ce qui peut-être à qui pas mewe. Ce peut-être à qui oh ce qui pas ce qui David, ce qui pas nani. On a peut-être un autre monde peut-être à Salima. Mais qui pas ne konayo Fabregas maestro. Ils ont ma bête. N'enga yo moro yope. Ndenge yo pe généralissime musicien danseuse oya robi ya maestro alongwa ki pa Fabregas aya ki pa na yo yamba ki na bolingo nyonso opesa ke be chance ta ba clip bina ki to féliciter ki to monike eza na ngobiso tout to parler moko ba kombone ka keseni oyo chiffre 9 wana kuna light music eza ndenge moko oyo to moni ba propos na ba TV Chomi a comment ça moi monotonie oui aux leader na ye au monique azali na ba azali sur ba tactique te ba tic ndenge président de rançon le bayo o ba nero linga soit o linga azali na ngol susté akepa a moins ka fandi moi trop na ba akepa ndeko na yo za mabiti comme yo pe mise muso pas longa pas maestro ye pa na yo ça pe mabiti côté wana vraiment to luka to meka ko munda ka yango normal to ça la moins fort wana ko munda yango normal nous ça la bien parce que tout le monde a normal tout le monde a toujours un problème et nous a toujours pekaka évolution musique na bisoté musique na biso bando bakaka musique à Congo ekita là je dis directement et je dis merci à mon boss de Bruno original mon vieux Gabi Mbuta moi na muzomba so na kata Diblin na pe so mbote place ça mon vieux na pe so mbote pas Samy le bonheur na kata lista wana tout continue toujours ça la paix merci une équipe technique Mobimba oyo accompagné toujours 100% vérité avec Prince Kali parfum de la presse pe na nouvelle analyse système nouvel style Telebino et refana na plateau sans invité ya reso la bino face à face boy peut au senga na bino soko za na sujet mo lingi to lobela yango si je me relis le Béléango, le numéro est à plus de 143 au Bengi directement. Ils ont un WhatsApp au commis. Ils ont un appel au Bengi. Toyambayo, Tosolanayo. On propose des sujets na yo to solo liango to panzi yango to sala analyse nango so appel pour ça to ezala 3 na plateau. So ça pour ça to appel 4 na plateau. So ça pour ça to ezala soki 10 na plateau. C'est pour ça que nango forme ya ba étape ya ba épisode to banini boye to suki boye to kenango boye to kosala yango toujours donc to lingaka Congo et kende toujours liboso parce que ce Congo est liboso biso tout to dans la fierté à Congo la biso to dans la fierté à Congo la biso hein donc to za toujours wana parce que mboka na biso zo singa biso mboka na biso ezo singa biso ndenge za toujours kaka donc moi conseil mingi nga to solo là yango wana Prince Kali parfum de la presse avec 100% vérité mingi na suki par rapport à analyse na biso lelo to suki vraiment mais Congo to linga toujours gana liboso za na politique na sport na religion na culture na domaine tout dans pour ça Congo et gende liboso. Merci de maître Joël Katompa. Merci na bandeko tout oyo bazolanda biso ba obazana na abonné ba s'abonner toujours na chaîne biso kitoko o de Mbanza London TV oyo toujours la bino système de GSK. Ba chaîne internet ezango belé mais biso toujours parce que toi améliorer. Bobenga biso be bosa biso remarque bo tshaka ba commentaire bo e maka bo tshaka ba commentaire bo e maka bo tali sa biso be erreur na biso za wapi o monteur na biso sala erreur bo tali sa biso na commentaire ata na appel normal o et cameraman biso ça sala erreur bo tali sa biso ngona ba commentaire na ba appel normal mais awa to za juste ba pro fils Diaza pro Manassa za pro Ngamour, n'en parlons pas, Getsi Samba, n'en parlons pas, Evelyn Likunda, n'en parlons pas, pe boss na biso yemoko, ata sala biso place bo kende boye, place be bosala bote, place oyo, bosala ngo boye, pe bosala ngo boye, pe pesa boye. Ata sala biso parce que yebi déjà musalo ndenge tambolaka. Bino to linga te to décevoir bino donc na musala ki to ko to sala bino. Biso meto sepela toujours.
bopesaka biso mwa berere mwa baconseil mwa makambo ya mike oyo esenga mwa baremarque. Donc merci soki nzambe aza toujours na bolingo, soki nzambe apermettre biso toujours ndenge apesaka biso souffle de vie ofele oyo tofutelaka ata le meilleur moko te. Tokosepela tokutana na bino prochainement pe na analyse mosusu ya sika, pourquoi pas na invité mosusu ya sika avec 100% vérité toujours ndenge tosalelaka bino mosala mingi. Beau s'abonner toujours. Donc confiance ezala toujours beau s'abonner pe nzambe abatela biso toujours inchallah à suivre. De Banza London TV avec De Bruno original.